J'ai eu orgueil. Il y a 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Conséquence yango. Jibe, ce qui batono bazo kosa yo. La loi reste la loi. Parce qu'on va lui arrêter. Oh lingo lingate bakokanga Jibe. La loi article 12. Il y a constitution tout Congolais sont des gouvernements. La loi. Te batika Denis le silence à leur côté papa. Denis ça ça comme panzi sango boyambi à lobby. Deninga na lobby. Na boza sima makambo na te. Na tuni. Yezube. Na ina nenete na comme nani Benet c'est Benet neta ba se ko bona ba ngana zalani papa boye otsaka na ngate bo ba do tanga ko mona ngabo yena Benet na 20 ans 17 ans 11 ans atie break na se una ngana zalaki apia nga turo sala bo sa de ponga tsko na le samba o kaleza iso zo sa makambo ko to sa muninga tour et ça peut c'est tour papa ya bololé. Papa bololé. Papa za bololé. Papa ya mwana tsuka bololé. Mais papa ya mwana mwasi bazwa qui est pas passé à 15 ans bagini. On ngai moko na baisi mwana nga. Devant la télévision. Ya kanisa procureur kotika. Ba mikanda na nyonso kutu ya nini ya hôpital na lai nango. Mais l'air na kendaki na front. Place na tika kango nde batumba kango. Donc na ba makamune nyonso ba ya ba naissance ba bilo nyonso. Mais malheureusement et bunga fait date wana so ako botama et ça entre ba juin donc juin 1996 papa wana pe okena boloko papa ya mwana tsuka okende na boloko bazali bololé okende boloko oui et loko tininga na bimana écran opona loba pour na monique tout eleki balobi les linges sales se lavent en famille. Très bien. Mais siko et makambo et comment na ba tribunal de na to fandi na famille teto so. Oh mais corruption ma bé hein bon weze loko mabe 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Le papa doit changer verso. Moi na lobita masaki makambo wana abanga ki mama na yeba. On m'a dit mwana longoli maman na parce que la maman ne savait pas. Maman ya pas si soko yebi akolinga biloko na mwana na été. Très bien. Pourquoi musique a JB à 4 avant le 23 points? Oh, hein? Mais qui me déjà yo mona ba boule na kiniti. Oh, à le concert le 8 mars. Le 8 mars, le Kimi Kinshasa avant à Kasi Brazzaville. Pour nous je même na Kimi Kinshasa. Mais Kimi Kinshasa parce que le fraction est là. Procureur cherche les fractions. Kimi Brazzaville. Le 8, les lots datini. Là on a Brazzaville. Akimi Yomati Yombo. Mais danger zali ba okati na Brazzaville na boîte au papa. Ba komi kuna ba pesi nini wana. Brazzaville procureur za wana di akobi mata okende te jiti ba osamba. Et sini? Oh là là. Hein? Il y a la diplomatie. Je vais dire simple artiste musicien, il n'est pas diplomate, il est ministre. On va faire des négociations entre 2 États. Les États. Hein? On l'arrête. Est-ce que dans la négociation, on n'a pas de voilà. Mais est-ce que JB pourquoi a commencé un moyen de défense? Toi, la négociation, la seule moyen, c'est qu'on passe à Bimalango. Le seul moyen au JB faut négociation. Parce que est-ce que ma baby Makawana? Parce que faire ne peut pas faire ce qu'il fallait voudrait faire. Prophète. Non. Toi, dans le monde de compétition. Compétition, mais toi, dans le monde de course. Au Katane, au Katane. Faire la Katane. Faire au Katane, mon colombo, je dis pas que faire la Katane. Mais une condamnation au nom des Fali. Pourquoi? Il fallait dire que il y a arena. Azobeta. Il fait la bête qui n'est pas pété. A bête qui n'est pas France. Qui réfléchit ça très bien. Là, il fallait Sika. Il fallait Wana. Azana Azana on sait qu'on a fait dans Saint-Pierre, faire ça Pierre Nini. Attaque 18 000 billets dans 2 jours. C'est parce que Ndamba Bato Moussou va la faire. Parce que faire n'a pas baba dans ma passe. Ah bon? Oui, fallait n'a pas faire baba dans ma passe. OK. Ozomona, lelo fallait Zobeta. Koka satene ngai fallait tout ça qui arena et zaka bato na bango même bato pe affaire bakendeki. OK. Koka satene zaka bato fallait na bato affaire bakendeki. Ya kofi bakendeki, ya litape mon mbombo bakendeki. Alors, ne peut faire la robeta. So il fallait que gestion de plein à déborder même les bandes. Batopé a fallu bakokende. Normalement. Baknotala, d'abord faire la tchelibaya. Papa. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection,
désinsectisation, production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Oleki na nzela na ngayo yawe ngai na yebi yo likabo monene ya motuya na zwa na vi yebale komaki balabala kote Israele eleka enga na leki mwaso yo azalaka kotanga makila abikaki ntango asimbaki elamba ya Yesu nga nasimbi ye na chanda chande Nana simbi Yesu na chanda chanda ye. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont venus à Jésus. Yesu alekiawa akotia wape amoningai. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir mes fidèles, bienvenue dans cette émission avec Mike Lokamba. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission déjà avec beaucoup de personnes au Botal Arabiso Nabandak, Botal Arabiso Nabanzela, avec vos téléphones, Botal Arabiso Nababiro. En tout cas, merci dans cette émission et puis la chaîne Nabino Bolingaka Africa Elengi TV, Bopesa Biso Matoi Nabino, Bopesa Biso, confiance énorme dans cette émission. En tout cas, nous allons na plaisir ya royeba que vous vraiment ébélé. Que donc l'artiste Fally Ipupa au Boebi azobeta barena Boebi que mboka situation na ngozo kene comment to solola na prophète Ngefa otoyambi lelo mboka na biso jusqu'à présent zo kene ndenge nini to mona commenter ce que déclaration ya président de la République ou à lancer qui message na population congolaise. Est-ce que invité na yambi lelo aza content aza d'accord na discours ya président de la République to solola na côté tali ya religion mboka ezokene ndenge nini etonga lelo ezokene ndenge nini est-ce que lelo guerre na partie ya est responsabilité pesa côté tali ya ba pasteur et pourquoi pas to kota na makambo oyo eza très sensible dossier ya Jibin Piana avec ex danseuse nae au nom de Brinette Mwanantsuka. Dossier comme Wapi, qui dit vrai na makambo oyo. Est-ce qu'il y avait vraiment du viol dans cette affaire? Mesdames et messieurs, j'ai récit pour vous le prophète Ngefa, ou la vérité, Bosolo na monoko.
Bonjour prophète Ngefa, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup archevêque Nzambe Pambola yo atato kabona ki nanzoto mikolo ebele mais na molimo tozaki moko. Très bien. Parce que todo défendre kaka ba vérité. Très bien. Parce que koya na ngai awa eza pamba te bato ba réclamer mingi. Ouais, ebele. Zo kabilo ko il faut prophète Ngefa ya aloba. Nga na kufa na ngai kala. Exact. Donc na linga vérité parce que Jean 14:6 elobi je suis le chemin et la vie et la vérité. Et la vérité. Oui. Les pères de mensonges Bible zo epesa ngai archevêque mokonzi na kati na mokanda na Jean 8:44 les pères de mensonges c'est le diable. Bato baza conscient na likambo bazosala. Très bien. Soki baza conscient na yango te yango moni libabe ezokoyela bato na vie na bango. Kolo Pambola Congo. D'accord. Nkolo a Pambola Congo. Torlobanini d'abord na mambo manso ezo le kana niveau ya est. Non, archevêque soko zali parent mboko esangisi ngai na yo eza Congo démocratique. Très bien. Mboko ba koko ba papa na biso ba bota biso puis ba kundama ezali Congo démocratique. Soki lelo na kati ya nzoto ya moto azui pota na litsapi nzoto mbeko souffrir. Nous sommes ensemble avec nos frères ya est. Archevêque nalobaka loko moko kala nalobi l'armée le plus infiltrée du monde c'est l'armée congolaise. Et armée oezaka infiltrée na monde et gayaka combat moko te. Très bien. Naloba yango plusieurs fois bakonzi bayokaka te balingaka ba pasteur na ba prophète ya miyibi ya lokuta o mabuminene bayoka na batipa minene les escrocs ils ne défendent pas leur patrie nalobaka nango. Siko bazoi sonzela eloko eleka na est londengeni. Natango Goma Ekoyaki Kabila le fils azaki président. Na notre Kabila le père pour akufa kende na etila. Pour la base sa Goma ba Rwandais na occidentaux. Guerre tozo bundalelo archevêque, ce n'est pas Rwanda. Rwanda a 6 millions 500 millions d'habitants. Ce n'est pas Rwanda, c'est qui alors? Ce sont les occidentaux. Quand on parle des occidentaux, les Américains, les Britanniques, les Bango nyoso bazali sima ya guerre munene oyo archevêque oyo na zoloba. Yango mo te force ya Rwanda soko moni mama na soso atoni ntungu ba mama za wa. Mama za na sima. Tozo bunena Rwanda te, Rwanda oko ka Congo te. Azana 6 500 000 habitants. Kinshasa c'est 35 millions. Rwanda quand on a Kinshasa habitants combien de fois moins de 7 fois 10 fois. Ça dit quoi? Rwanda les azali commissionnaire. Na quand on est là qu'on a zo bisayo. L'élo Union européenne. Il ne condamne pas les massacres que Rwanda a sala et pas yabiso. Les Ukrainiens, il y a mon crime Ukrainien, mais puisque vit 20 millions de personnes et personnes qui n'ont pas. Est-ce qu'un Ukrainien ou bien une Ukrainienne Azali a un Congolais, mon côté Congolais, pourquoi 2 poids 2 mesures? Union européenne. Oh, il est télémi et le bakamakama. Silence radio. Pourquoi? Ça dit quoi? À cause de nos minéraux. Yami Balé Rwanda a signé la Union européenne. Campagne Union européenne, c'est 27 pays. On va se réunir. Sikamoko, Bokonji Moko, Eloko Moko, Pona, attaque la Rabango, ba minéraux. Rwanda a contacté, Azana Diamate, Azana Orte, Azana Zincte, Azana Kobatite, Azana Mercure Zate, Biloko Nyoso. Quel contrat où il y a signé dans l'Union européenne, Bapesaka Minduki, Babomaraba Congolais, Banyokola Kabiso, pour être mbongo, on est mbongo, sale makile à bateau. Alors, tant qu'on a mon biloko, on a dit oui, ils allaient guerre occidentaux, mais là, on sale mabiso Kassinanini, tous comme un seul homme, tous se mobiliser pour tout la guerre. États-Unis d'Amérique, Banda a gagné la guerre de mon côté. Les États-Unis a gagné la guerre de mon côté, sous la négociation. Tant qu'on va faire la négociation dans Bango, Goma, Bakamati, tous les généraux, plus de 250 généraux, quand ici, c'était tous les Rwandais, les colonels, Talano, Rugweza, moteur Simba, poumon, il y a République, au FIDA, bâti Rwandais. Rugweza, oui, oui. Ozo mona bâti Rwandais, bazaka incapable de retirer Congolais. Mbongo tous les cas de 37 de Rwandais. Na connexion ba ko maîtriser les armées côté bien infiltrées. Moyen de gagner guerre aux attention population limitée. C'est que nous subissons aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas Rwanda, ce sont Union européenne et les Américains. Et là,
Alors pour le moment, démarche est à niveau nini. Bon, démarche, il y a président, je suis sûr de président, alors il a négocié dans F23. Et voilà. A négocié dans F23 parce que pourquoi président Boy, président Ayoki, Kabila a négocié avec M23, consort dans les autres. L'aura des autres pour la je ne négocie pas avec les rebelles. Même notre président, il est en danger. Mais avec l'appui de la population, avec l'appui Yanzambe, Bakosala, et l'autre côté, Basali, Goïta, et l'autre côté, à Bengani, Américain, à Bengani, Français, à Bengani, Occidentaux, Basali, jeune capitaine, et l'autre côté, Basali, général, et à Niger, et l'autre côté. Nous sommes là, on va se défendre jusqu'à la fin. Président, il faut avoir une négociation. Si on négocie dans Rwanda, le Barani. Dans la carte de territoire de Rwanda. On n'attaque pas le Rwanda, mais on négocie dans Rwanda pour le Cambo, Nini. Ceux qui bâtonnent, ils contact le génocide. Donc ça bâtonne, c'est fini, FDR. C'est fini. Et puis, les génocide, 1 million de morts. Ils ont gagné Mokili Mobimba. Ils ont gagné Kopi Nabango, Bazorambong. Mais nous, 20 millions de morts, personnes qui n'ont pas. Alors, on a président, j'ai dit ceci, Josué chapitre 1, verset 8 à 9, parce qu'il est chrétien, c'est un livre de la loi, ne selon un peu de ta bouche. Médite les nuits et jours, lève-toi, prends courage. Président, sois courage, à mobiliser le peuple, les soldats, on va la guerre jusqu'à la fin. Deuxièmement, qu'est-ce que le chef va faire? Parce que sur la lobby de l'Oyo, l'article 143, l'article 143, 43. À des chambres de parlement. Ouais. À des chambres de parlement, à déclarer état de guerre. Mais attends, sous-bassement. Gomme le quoi la seconde. Bouka peut quoi la seconde. Sous-bassement, ils étaient pour. Sous-bassement, il faut ça la contrat, il y a et pas il y a Poutine. Officiellement, parlement aïe bayango. Et là, on présente ça la réunion des chambres de parlement. Non, l'état de guerre, on ne pourrait rien faire pour sauver notre nation. N'a dit que ça là officiellement avec Poutine. Poutine a fait ça. Na katia Mali. Les lois dit c'est on a face français. Balembi. À ça les ango na Niger. À ça les ango na katia Burkina Faso. Les lois bazana calme. Atini minduki na ba Wagner, na ba soda na ye. Alors a signé na Poutine officiellement, a quelque signé na Chine officiellement, a quelque signé pe na Inde officiellement, a quelque signé na Pyongyang monta pantalon minen officiellement, to ko récupérer guerre ba matériel ko y a tout, on va chasser les Français, les Américains tout dehors et stabilisation totale et au Congo so ka sali yango te papa pour tout gagner guerre, je ne crois pas parce que il contrôle le colo, bazo compter d'information, biloko tout infiltré, ba soudan musu ba généraux, ba capitaine bazawana, ba premier secrétaire major zawana, ce sont des Rwandais au besoin de la communication, il y a guerre chaque heure, même les Wazalendo. Nous ne sommes pas les Congolais, nous avons aussi les Wazalendo infiltrés qui sont là. Bah sur la entre bango na ba communication. Nous sommes au taquet là côté binobo bimabo. Binobo sala bo binobo bima. Guerre zo bundaka nzambe. À part nzambe, au Romain lobby 8:31 6 pour nous qui se rencontrent nous. D'accord. Très bien, pour une idée et puis une réflexion, il y a prophète Ngefa, tout ce qui se passe dans le niveau à Est, donc ça fait vraiment mal, comme on a génocide de ça là. Mais na quand tu es journaliste, na monde nini mona, ba viola ka ba femme boyé, 100 personnes qui en parlent. Na monde ni osala ba violer moi si ba zwin zete ba tchena fumangane bimi na monoko et personne qui condamne monsieur. Na monde ni mona ba zwi basi bana baba ni ko égorger bango boy kaka ko taba et personne qui condamne. Personne qui condamne. Mais un Ukrainien moko soko tcheka nzete na fumangane bimi na monoko mukimbegangi. Est-ce que nous ne sommes pas des hommes? Organisons-nous. Très bien, organisons-nous. Le message du prophète Ngefa, tous s'organiser et au sala bien pour Kembo Kanabiso et Kende Liboso. Alors, responsabilité n'a pas pasteur maintenant, Ezani Namakambo. Tes responsabilités va passer à Mibi, escroquerie, orgueil. Parce que moi, je prends un musulman. Natango toza na guerre, imam musulman a kotombo la ba conscience ya bato. Nous sommes en guerre. Okomona imam musulman azot beta la kabala, ila baba avec munduki na ina mokongo. Tu as vu Ben Laden? Il priait. Il était musulman.
confirmé hein au moni ba présence wana azotambala na munduki ba imame to te ya bana na Nzambe to zali na guerre to na tango esengote bonheur tout le Congo bonheur na bitumba bonheur ezalaka te mbongo nyonso que effort de guerre population bénéficier ni là on ne doit pas condamner le président de la République parce que nous sommes en guerre hein tu condamner le président de la République ni social et conservateur monsieur hein guerre kutaka cher minduke kutaka cher et là on ça la sikoyo on va dire au pasteur bazwa message oyo na chaque culte ba yebisa batoke to za na bitumba organisons-nous. Sur le moni mutu na quartier boyebi elongi bien te que sa police a identifié sur le moni basu bingonga minene o etonda bo le quoi doxi yao ba utaka kuna mais il faut ba police aye ba origine na ye parce que ce sont les infiltrés et to bangelo comme côté et to que na guerre jusqu'à souka parce que nzamba lobi na 4 na mukana na Romains 12 verset 17 à 18 à moi la vengeance à moi la rétribution mais les pasteurs ne prêchent pas ba yebika na présidence to que ozambongo na présidence na primature ba yebika ko saka ba kondi or que bazali ko sala musala lokola bange fate nge fazali pasteur révolutionnaire. J'aime mon pays. Papa tala nano pas na biso. Maman papa boté biso 10. Maman mon papa moro 8 ba na Suisse. Moi je suis resté avec ma petite sœur. Parce que j'aime mon pays. Nako que nelo azui mokandati. Ah bon? Hein? Na kay lelo lobby na zui mokanda les images ezala ba menace ezali. Mais na lingi ngote ponani. Nako défendre mboka na ngai lokola Moïse atazaki na ndako ya roi a défendre ki bandeko na ye. Ils ne font rien. Ce sont les exploits inutiles. Hein? Et là, on y balingue, on a papa, les orgueils. Hein? Hein? Et Galates 6, verset 3, le si quelqu'un pense être quelque chose, il s'habite. Bango bakuta na président, balanambala, pona gozoba mbongo, na banini, basara na bango. Conseil ni bapesa na président. Or que, un prophète, un pasteur, Azalini, dès qu'on dit qu'il va 20. Confiez-vous à l'intérieur, votre rêve vous sera fermé. Confiez-vous avec ce prophète, vous réussirez. Et l'idéologie n'appelle ça un prophète. Appelle ça un Moussa Nazan. Chaque date en guerre, les gens qui mboka, ba konjamboka bengi ba prophète, ba sambeli appelle ça directif. Mais les guerres les gens mboka. Parce que rôle na bango ni. Rôle na bango lelo ezali. Rôle na bango ni na loba te, bazo piéger ngai partout. Yango ba kanga. Mais là zo ba rôle na bango ni na yo pe na kati. Menga na zo loba ngai rôle yango papa. Na ko mona présidente ba kanga ngai kuna. Ba lingi na ko mona président de la République te. On est dans l'équipe bango. Mon seul on a dans salle électrique, dans Jean-Baptiste. On doit faire la chaîne. Je te dis aujourd'hui le Mike Lokamba, litre de zobunda nango. Nous sommes les perdants. Bato ba ko zobo menga ba na bisto boti bango. Pour nous c'est fini Mike Lokamba. Nous préparons ba no bazo ya. Pona ngai na yo nde tozawa. Toko sala le côté parce que 30 ans de guerre. Toi il me regarde avec aussi la tête. Alors ba na biso ba ko salani. Hein? Tout préparé bango. C'est le moment les pasteurs. Oyo balingi mitema minene qui n'ont pas l'amour de Dieu. Et pourtant Nzambe bisibisona Jean 13 verset 34, je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que va passer balinga Nzambe? Soyez baké ba grosse montant, bambongo na bango, nous sommes là, tozawana baibi de l'autre côté. Je te donne l'exemple de ma pasteur. OK. Tokei awa n'a fait amender à président de la République. Président a bien contact na prière, il faut assis sa mandat na prière. Président a confié mboka na Matthieu 11:28 et pas Nzambe. Hein? Na kati yango marque to monaki tata tambuluko kiayaki. Oui. Papa Baruti azalaki. Ngefa pe azalaki. Na quelques pasteurs. Oh tangaki bango tout bazalaki te. Bazali ba pourriture. Qu'est-ce que signifie la pourriture? Mais le hôtel m'a donné ça a pris bien que les cabinets. Pas donner ça va faire une vérité. OK. Hein? Bino ko ça alors ba vérité makamona vérité parce que makambo yo bino so bimisa mo kile kofi. Hein? Oh. Mo kile kofi. Oso komona aza hypocrite te. Bango baza ba vrai hypocrite. Ba meli toko, ba meli bangi. Ba Jésus le coopérant. Bazo wela ka Nzambe ko bazo wela boudé. Hein? Alors on a vu sur le lo ndeko Mike Tovandi via 8 mois malaise moké. Tobi non papa kende papa Baruti na maman. Na tika ngai na tambuluko kena nani. Toye to bengi Jantingo Bilai représente le président de la République. Tambu appelle sa exhortation. C'est lui qui a prêché. On appelle ça qui priait à la nation. Na palais du peuple. Pour nous repérer ça qui mien na vie de la République, c'était moi. C'était moi Ngefa, prophète Ngefa. Hein? Si quand on a investissé chef de l'État, ni Tambulukoki.
ni Dodo Kamba qui est le président légal il y a RSC. RSC, oui. Jusqu'alors, Babeti coup d'état battu exhibama puis il y a 100 côtés dans le congrès. Déjà violation, il y a ni na bango texte na bango. Déjà violation. Pour le ça représentant légal. Il faut que Nanini dans l'Assemblée générale. Oui. Assemblée générale et qu'on siège pour que la candidature pour répondre à mon souba au côté 4 nango. Dodo Kamba a conçu sa moussala na 2025. Pour Atika Bokonjiwa. Bango Bakei, il croyait qu'une élection, le président a payé 5 millions de dollars pour Bakabola. Parce que Dodo Kamba, conformément à la volonté de Dieu, Bakololi, président Kangi Gouti. Des retours, ballon la Dodo Kamba. Il y a un moment qui a manifestation de Dodo Kamba à quitté. Et Dibaya Mampia a zali voté. Bataki Liboso, Olange, Babouakisi, pour un mauvais témoignage, Baroutia, Bakenza, Bazala Banzambi à l'église de Réveil. Il prend l'église de Réveil qu'on a Bango, Bakangi Siango. Voici la conséquence. Et si maman peut fonctionner dans l'attribution comme équipe parce qu'on semblait national, et ça noté congrès, ça les mis à noter. Un coup d'état, dans quatre l'église. Mais Néni a se retrouvé qui joue il y a. Comme Mikanda na bango to destruire mais ko destruire monter dans la procédure. Hein monsieur? Hein? Ko destruire monter dans la procédure, ko destruire Mikanda ni. Moto azana Mikanda ya vrai original. O église de c'est Dodo Kamba. Mais il kameza na justice. Toi tu la justice ça musa na suka et puis ce sont les gens qui ne craignent pas la justice et la constitution dit Mboka lobby article 12 tout Congolais se doit devant la loi. Mais ceux qui vont bakoyi basai na nzambe boy. Pourquoi wenge musique Tonia Jibin Piana, Werason et Adolphe Dominguez, hein, bah héritier Babimi et Saboni et Panzana. Alors bah c'est l'attribution et ça dit Koteri, bah c'est Koteri moko et tokomina Ningai ni Eziba ni Kiriamina. OK. Bah bengi papa na batie bango na batona bam. Et comme une gala soirée de gala. Namoni ba Mike Mokebai, Kalambai, namoni ba Mbi, ba Moïse Mbiye, namoni ba pasteur ya boxer wana, oya Katier, evangeliste Welesa, namoni boxer wa munene ya oyo Mukuna, boxer Mukuna, namoni ka bango na bango Chibao Chibidi, mais comment? Mais Chibidi, tatukabishi baba sani, ngai tatukabishi baba sani. Mais lui comment fait-il possible que na côté comme na makambo nzambe? Alors l'église ne fonctionne. L'église de Réveil ne fonctionne pas au Congo. Ne fonctionne pas au Congo. Hein? Tala biloko héros au lieu ba luka président de la République, ba que na présidence, ba que na primature, hein? Tango on mobiliser peuple parce que tout le monde a 85% sont des chrétiens, ba dans la guerre, mobilisons-nous. Yasuka monsieur, na kosenga na président, il doit respecter la constitution. Que dit la constitution article 63? Au cas d'agression interne et extérieure, tout le monde doit devenir militaire, porter les armes pour défendre l'intégrité territoriale. Okay. Mais nous sommes menacés. Alors on dit, c'est quoi l'article 63 et si mon kondiambonga à parler des chambres parce qu'il a violé l'article 63, tu as Kabila le père. Tant on va mettre des obia, Kabila zone 5. Est-ce qu'il va toucher le Kinshasa? Non. On ne négocie pas dans la position de faiblesse. Hein? Mindele Nyos va signer Rwanda. Bakatele Mboka, bakatele parti pour signer déjà contrat na Union européenne pour faire sa matière première na bus pas na bango et pourtant Rwanda na leur côté. La guerre sera longue et populaire. Très bien. D'ailleurs na Rwanda ba mo sala le téléphone, le ba mo sala mituka donc na katsa Rwanda. Na biloko na biso. Na biloko na biso. Donc c'est vraiment intolérable. Alors qu'est-ce que souhaiterez-vous na nouveau gouvernement ils ont makala militaire donc vous souhaitez à l'année parce que tozo ka bazo la primature mambozo ba yango ka baté belle bazo la primature vous souhaitez vraiment à l'année bon nécessairement archevêque surtout de respecter la démocratie. Premier ministre Abima toujours na moto d'ali majorité parlementaire. Il y a un Augustin Kabouya a constitué déjà majorité. Oui. Chef de l'État en tant que sage a nommé Pambate. Alingi président Azala IDPS, primati IDPS, ba poste Moussousouana Bakabol. Sikoyo neta otozana
Et ça, il a sous pouvoir. Voilà. Toti ya moto, il y a compétent. Voilà. Un premier ministre a la tenue militaire. Pour moi, bâtir militaire. Oh, pour nous, bâtir militaire. Nous sommes état de guerre. Premier ministre militaire. Sikoyo, ministre de défense militaire. Gouverneur de la ville militaire, gouverneur nyonso ba militaire. Gouverneur bâtir militaire. Non. Il ne change. Ce qui bango tembe le logo mais quoi hein? Malgré la trahison est partout hein. Et ce quoi hein? Mais ba civil tout est la tête parce que le pays est allé na guerre. Et puis na quoi biso le Kamba ata ba changer gouvernement et où tu na lola. Ecclésiaste chapitre 10 à l'objet, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Et là, comment il changer? Donc rien ne va changer. Et là, il va changer. Dans l'objet, et là, comment il changer? Ça dit mandat ils en ont ya. Mais il y a que président Bakolinga Sala qui m'a dit. Mando ya président mandat mo le plus makasi. Il y a pas si Bakolinga Sala qui m'a dit. Hein? Les loyaux, je vous informe aujourd'hui. M23 ils ont que nekokufa. Pourquoi ils ont que nekokufa? Bato M23 bazo qui m'a pas nini, ba futaka bangote. Mais morana bango nini soki bozui goma bo piller ba or ba banque li futa na bino yango bana bato ba kufi ebele na ba rwandais ba piller tant ba moni résistance na sake ba repousser bango ba komi ko désinfecter ba komi ko kima lelo oyo bazolanda nanga oui, ba lelo ba komi pa nanga même président ba komi vice président pa nanga ba tout bazo ke ne pa nanga po ba bi a bien tala Kagame mayele na ya poloso Kagame azo beta biso beta beteme wa Azana mayeli ya likolo c'est plus que Satan. Ayebi que des gens comme 2023 M23 on commence à le condamner et Zokende allez c'est lui qui a formé Nanga c'est comme on y babisima banani ba comme ko ça allié déjà côté ya Nanga ouais on va bengi nini force ya fleuve na bango wana pona été ba congolais ndia za en tête wana eza mayela Kagame avec les occidentaux pona biso. Et Kosimba. On a eu Nanga maintenant à trahir Nanga peine les pendaison. Si Soki bazui Nanga pendaison. Mais pendaison Mobutu faisait. Parce que oh pasteur n'a pas pour ma bateau, on a pas son verset biblique. Romains 6 23. Les saïdis péché c'est quoi? C'est la mort. Et Galates 6 7 à 8 à 8 c'est que l'homme s'aimait, c'est s'aimait émotionnel. Si comme la pasteur a fini il a la parole de Dieu. Ézéchiel 28, Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est qui mourra. Nanga bomisi bato combien? Et c'est là que tu n'as pas sur ton zanango, c'est Nanga en tête. Élection, il y a ça là qui. Et c'est lui en tête. Les lorsque tu as autobéango, Beteme Ouwa, c'est Nanga. Beteme Ouwa. Mayelo est ma béco le Satan. Comment on Beteme Ouwa? C'est Nanga. Les lois monnaie à se retrouver. À se retrouver nani pas ma boto lié carrière minière dans Lumbashi et ça m'a belé à l'état vous prenez les choses de l'état illégal oh mboka ni ba millionnaire ba milliardaire ndé amoni yango boye na mbongo Kabila pesa qui est no ba futa qui est aller à sa rébellion contre son peuple na quoi biso été Nanga sera maudit au nom de Jéhovah Jireh. À cause ça, il est l'autre côté. Père de foot à Nanga, Romains 6 23, les salles de péché, Nanga a fait des sas dans le champ de bataille. Na lisasi na ibiso lelo na champ de bataille mais o bazo kufa nani ba ba tuloko la boki makambo prophète na champ de bataille ya kokufa na champ de bataille kufa na lisasi na champ de bataille parce que les sangs innocents messieurs Apocalypse 6 verset 10 et zo ganga liboso na Nzambe quand est-ce que maître saint juste tardais-tu à venger contre notre sang innocent si les habitants de la terre si Nanga et Kagame kuku dendo Kagame mon soeur là la mugade. Makile Zoganga papa. 20 millions de morts au Congolais, personne qui parle. On nous gorge comme les moutons sur l'abattoir. Personne qui en parle, monsieur. On prend les bébés comme ça, parce que katabango bébé maman Glali a même moi maman le monde entier voit leurs yeux et personne qui parle. Moi na kufi maman kufi moi na mokongo. Moi na mokongo la maman zo la mukate ya zo toucher boye M23 avec ko toucher boye. On finit ba robeta masasi ou bien ba rozoé ba bambi na zela akufi les sangs innocents. Les sangs innocents, où sont les pasteurs? Où sont les prophètes, les apôtres partout dans le monde? Criez devant Dieu. Joël chapitre 2.
mboka na ngai nzambe mboka oyo opesi biso bato bazokufa bainosa nzambe atiki biso moko uzale pasteur ukufetla pa président chef d'état-major général on prend bébé comme ça comme ça des capitaines bébé frère où sont l'armée peuple pasteur motelema pasteur pour mboka le président de la République le président de la République mon son des affaires de l'Ivoire je dois ma disposition mboka parce que mon président mon personne qui parle de ça pour mon pays non papa totelema congolais nyonso sika bozali congolais nyonso botelema comme une seule personne on va n'importe où kita tokoya tokosoto osima minduki tokosisa bitu moyo. D'accord. Mais c'est grave. C'est grave. Je comprends la douleur qui est affectée. Ils sont là pour manger l'argent de l'État inutile. Bonjour Salanini. Pas parlementaire, pas député, pas sénateur. Très bien. Très bien. Je crois que Konzambo Kaboza censé aussi quelque chose dans le niveau est. C'est trop mal, ça fait vraiment mal. Il y a comment on a image. J'aimerais assez que tout en parenthèse parce que message est comment et surtout tous en raté à tout moment. Biso Pandesango, il y a comment la Ramakamboana, Ezoleka dans le niveau est. Ça fait mal. Namoni pena un parent comme ça, tangisi maya misu ezo utana mutema nae. Ce n'est pas des aventures, ce n'est pas des blagues. Prophète changer chapitre, je crois bien que aux amoko bundelaka population, peuple congolais, batmoni yango, amoni yango vraiment. Aux ana amour ya mboka. Mais tout sika magamuto et pas un Zambie. Ndengo lobi awa. Donc muto aleki Nzambe azate. Alors, tout changer chapitre rapidement. Moi, l'équipe Nayo Ferregola, Oiseau Beta na Adidas Arena le 20 et le 21. Avec salle, il y a 9000 places. Est-ce que à Kenango, Nassé, pour battre Sueta qui vraiment banda 20 000, battre Sueta qui banda 40 000, pour Nayo, Monique, ça niveau Naé, ça comment? Papa, Bible, les Matthieu 18, verset 20, là sont réunis 2-3 personnes à mon nom, je suis au milieu de pliré bandarana 2. Au moment où il y a là que si je suis monté ma mingi, mais tout le long pas joué en Zambie. Attends à rouler là. Ceux qui soutiennent Madame Bezad, tu vois ça là. Ceux qui bazolière bambo on a implication na bango. Implication na bango na corruption. Attends à rouler là. Mais Somme 34 et 20, les malais à tête de Dieu, Dieu l'a délivré toujours. Très bien. Faire un petit musicien. Pour le moment, ce sont les deux grands. Pour sa fierté, la métier congolaise. Mais tout ce qui est polémique est inutile, la métier Mamabé, la Mamabé Foutakade. Et lorsqu'il fallait Betty, Narena, ils ont fierté à Congolais, à côté à Baptiste, à Bissou peuple. Mais c'est que vous faites une apôtre, déjà, ni Nabiso et bien même 9000 places. Mais à un conseil des jours, 9000, ça fait 18 000. Déjà 20 000 en mon école. Déjà 20 000. Pourquoi et déjà 20 000 pour 18. Et déjà 20 000. Et puis en Belgique, en Angleterre, en Suisse, partout. Robert a collé quand même 100 000 parce que ce qu'on va dire, tout ça, c'est autre chose. Fallait rester là qui 85 pour 95%. Parce qu'il est grand, il restera toujours plus grand. Ferré, dans 3 jours, il va bien s'il a au contrat, ça dit quoi? Ecclésias chapitre 3, verset 4, chaque chose a son temps. Pour le moment, il y a tango ya ferré, na tango ya fali. Totika bane o ya pamba kofi olomide azali papa koko tu ko comparer parce que il y a quoi créateur hors série parce que c'est lui n'a fait n'a fallu ban soumettre à quartier latin faire bato belé bazo kende pona abinate parce qu'il n'est pas un grand danseur mais bazo kende goyoka mongongo voix angélique loyembo faire abeta la musique na autotune te
abeta na voie naturelle on Nzambe apesi. Est-ce que yango na voie yango o esali mokili mobimba yebana. Faire ça déjà parce que ça déjà 18 000, 16 000 parce que 9 000 plus 9 000. Ça déjà peuple 18 000, 16 000, 18 000. Ça déjà en gros. Hein? Ça dit quoi? Il n'y a pas match. Hein? Il n'y a pas match. Les loyaux, bah il était fali ewana, faire ewana. Les deux, les lots n'ont pas cannabis. Azana kwena ye. Mais et là on a condamné na fali. Fali c'est mon frère. Pour cause l'écrit na mususu ya ba Bordeaux banini ka sorta moninga sobeta. Fallait dépendre de la vie na bino. Non non, vie à bisoté. Non, vie à faire été. Non, parce que là est-ce que ma baby makawana. Parce que faire ne peut pas faire ce que fallait voudrait faire. Prophète. Non. Toi dans monde de compétition. Compétition mais toi la toi dans monde de course. Au katani. Faire la katani. Faire au katani na mukolo moko tete tsika yeso akoya. Je dis pas que faire katani. Mais ndene ni condamnation na izoya au nom de Fali pourquoi? Il fallait atika tango ya zaki na arena. Azobeta Fali abeta faire abeta répéter. Avec une France qui réfléchit ça très bien. Là il fallait sika, il fallait wana. Azana on sait pour faire ça pierre, faire ça pierre nini. Attaque 18 000 billets dans 2 jours. C'est on a eu qu'il fallait comploter. Non, oui, il fallait casser parce que ndamba bato musu banga ba hôtel faire. Parce que faire na fali baba na mapasse. Ah bon? Oui, fali na faire baba na mapasse. OK. Ozomona lelo fallait zobeta. Ko kasate nga fallait ton saki arena ezeka bato na bango te même bato pe affaire bakendeki. OK. Ko kasate ke ezeka bato fali na bato affaire bakendeki. Ya kofi bakendeki, ya litabe mombombo bakendeki. Ozomona alors ndebe faire robeta. So il fallait ça qui gestion de qui plein à déborder même libanda. Bato pe afali bakokende. Normalement. Bakonotala, dako faire la libaya. Papa, na petit nga moro Mimbale na États-Unis abivé d'avoir musique à faire. On me soit na qui a fallu na n'est pas fallu. On se regarde or que débat toi aux États-Unis ba ba ya pas faire. Les communes partage. Alors wana motema mabe futa kate. Prophète, très bien. Tout fanda wana tozonga wana parce que na mono le soulever le moroboé. Oyo ils ont même battu maintenant la polémique. Aujourd'hui pour nani fali atie date abimisi date Adidas na pardon abimisi date à Bordeaux na date à Lyon. Au moment où fait Rego la zone ba concert déjà ou à Pesake. Si c'est fait que calendrier a fallu, ba producteur a fallu, ça qui bien planifié na date où fallait abimisi. À qui la faute? Non, fallait être indépendant à cause des frères naïe faire. Bango mo ba na problème té eza biso na ba fanatisme ba tira problème à cause de son frère. Oyebi Romains 5 verset 5. Les dieux que nous servons, c'est Dieu d'amour. Il faut tous avoir la culture à fouiller à Saint-Esprit. Il fallait pousser. Il fallait pousser, papa. Il fallait wana. Il fallait pousser. Il fallait bazo même ma bébé pour nani. Attends muto to peut-être valeur to yebiye artiste moko azo peut saper ba wa lingi yango moi makala mais quand on a polémique wana te. Côté a fallu pour misabada ils ont imparté ni na concert à faire. Division. Bato mingi ba ko ketete ba mso ba to fallait me souba okende. Mais oui, je sais comment les gens évoluent. Papa les anthropologues. Bagolo bazai belé. Bagolo bazai belé mais bagolo basi. Bagolo babangi lo côté to ce stade de Marty. Kasi yango na. Au moins nombre bato à stade de Marty. Pourquoi bazaki di banda baleka stade de Marty. Donc faire abeta stade de Marty on deux bateaux. Mais pourquoi sikoyo bagolo bazo silika? Mais bagolo tira date bosiko soki pe ateli baya bagolo ba cha pe di baya. Tomona wa wera ateli baya jibe ateli baya. Mite mama beti. Non. Siko kinini? Est-ce que kinini? Mon pote. Mon pote nini? Mais pote mais c'est ça le problème. Mais ça dit que non koto JB plein. Oui pena nini Fikine plein JB koto plein. Oui ranson plein. Ça qui peut JB JB atia mokolo na e po bato na que pas oui na JB banga ba pas oui. C'est la force. Mon repé bato na que pas oui na ba peut pas JB. C'est la force. Déjà oyo libaya et comme il a partagé déjà et ko zandenge mo. So ka ça il plein wana solo Kinshasa doit 35 millions d'habitants. Les amouquettes, ils ont aussi plein de combien. Même pas 1 million commis, même pas 500 000 commis, 200 000 personnes au bio, ça est bello. 200 000 dans le bio, c'est là. Et là, côté, on
soit 35 millions d'habitants. Ah, on a vu la Kinshasa. Ça a été 100 000. Et ça, c'est comme un petit gouttelet de l'eau dans l'océan. Je ne suis pas Koune pas Nabango, mais nous respectons Fali. Na ilengia sa la musique congolaise, nous respectons ce fait na ilengia parce que les lots bango, moto a na bango, ça tango na bango. Ozomona, mais à coincer de qu'on a été, c'est là effectivement. À coincer pas. Pour na ozomona qui a respecté le calendrier na yé. Te a respecté te. Tango ya ki atanga kala munga ngabia banda, yo te le calendrier. Tango ya atanga le calendrier na. Ya otaka ba calendrier ka moninga zoki. Ati papa nga moto na nzambi, pour la vérité. Ah, la vérité. Je suis pas là dans la vérité. La vérité, soyez choqué binolo. Non. Soyez choqué aujourd'hui. Oye Bible le bien sur le Congo. Dans Jean 3 verset 12. Ne ressemblez pas au Caïn. Qui a trahi son frère, qui a tué. Frère c'est son frère. Ba beta ki bango te pa tata moko ezaki tata na bango ezaki kofelomide, maman na bango ezaki quartier là te. Ba otina libumubo, tata bo ko trahir lokola Caïn te. Parce que Bible lobi yango, je n'ai pas aimé ça. Je respecte Fali. Non eso ça là, mais c'est mon frère. Azai kondangai mongombe. Eloko bo, province moko. Tu n'as pas fallu, mais faire à mon Congo, je ne suis pas tribal. Je n'ai pas faire parce que Ezali, mon Congo n'a pas à qui pas un billet. Sans autotune. Dès qu'on fait les yaka koyemba. Pour l'autotune, les amabé. Autotune, tu vois au Bakisa. Ça bien. Faut voir normal pas pour aller au Bakisa. Les gens travaillent dans la mission à studio. Non, les gens travaillent à la mission à studio. Mais tu as voix angélique et Bibi. Est-ce que la majorité des musiciens, tous les musiciens presque. Mon docteur est autotune, faut chanter. Albiboy. Est-ce que papa est même autotune. D'ailleurs, est-ce que tu travailles dans la mission à studio? Parce que nous, tu as un ingénieur, il y a un studio, ce que non, tu as un ndambu, tu as un ndambu, tu as un ndambu. Fais des bâtiments, les jours quand il y a non, on a rappelé yo. Et Kangi yo. Pour dire tout simplement que Congolais n'a mon autotune ça, quand même un autotune ça, cause à la faux chanteur ceci c'est là. Même, je vous rappelle, Arkeli, Bahimba na autotune. Na rappelé aussi, yo mom to komisela nga ulbi kenan na États-Unis, chanteur mon côté rouleka, ba chanteur aux États-Unis, mais kenan États-Unis mon ba chanteur ba ça autotune. Autotune ngo episode ngi au moins stade martyr. Voix ya faire o ya embaki ezaka même voix za ngona kata studio. Ake pambi ça autotune. Bolingo na ngana Yesu, bolingo na sukate, bolingo hakufaki ponanga. Allez, n'a pas passé bien maintenant. Allez, très bien. Très bien. Non, il est bon chanteur. Il est bon chanteur, papa bon chanteur. Après, Wemba, qui fait le Wemba. Le affaire était en termes de Wemba, au bout affaire était. Nabil Lelo, mon bout affaire. En termes de chanter, au bout était. Même artiste, au peut bazan na compétition, mais que non, il est vraiment un grand chanteur. Alors. Les lois en termes d'album, il y a fait rigola. Abimisi album, mon album, il fandi bien, il y a une stabilité. Nécessairement, la Bible me dit. C'est un album. Matthieu 6 et 23. C'est un album. 24, tu ne peux pas suivre des chemins à la fois. Nayoka kaka mato et kangamarate, il est kaka nayoka kaka, mais tu peux savoir nos chances. Ekobeta kaka. Tout ça on a espoir. Non, ekobeta. Il y a un habito on espoir. Ekobeta fait à gauche faire à quelque chose ekobeta. Mais pendant que succès ma case goleka na yoka kangote ka sona lekina mutuka na ki mamsa zo mba mi fait le gola yo. Fallait pour pas ibi. Mais pendant l'année dango ezate parce que natala ramingi makamba bonzambe. Mais bana nga ba ko tala parce que la démocratie ou la télévision de kanga télévision. Non, ça c'est la dictature. Bango bana baza ba gauloise ou bien baza ba warrior. Bon, bana so ba koli. Bana so ki ba koli. Bana soki bakoli biso na mama to ya wa Yesu mais bana nde na mona mingi ba discussion na bango wana mingi baza et pas ya fali. Il faut dire la vérité. Et moi je crains l'Éternel. D'accord. Très bien.
Alors, ton côté maintenant, un dossier est très très sensible. Je pense que comme viral, dans les réseaux sociaux, dans l'artiste musicien et grand artiste Ambo Ranabiso au nom de JB Piana. Où tu es bassé la musique n'a bien. Tu as vu que depuis des années, JB Piana a Salaba Record et à Makassi. Et aujourd'hui, tu as bien en vie privée parce qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux et dans la télévision et comme il y a avec sa danseuse. Sa ex-danseuse, je dirais, au nom de Monantsuka, Britney, où a la déclaration qu'il y avait du viol. Il y a 11 ans, JB a déjà qu'on doit tailler, et puis JB a l'ongola aisé, mais 2 fois, selon la déclaration, toujours il y a Britney. Au lieu de moi dans l'ensemble, au trouver en gros, d'abord, ça les lectures, ni avant tout n'a sous question. Lecture n'a. Monsieur archevêque. Oui. Oui, mais tu as une canne. Tu as une focalisation biso tout na canne. Et pourtant, tu as une focalisation 23 heures avancée. Avancé. Photo longue, tu as une distraction. Les pays est en guerre, monsieur. Si vous avez un moteur, vous avez un tembe. Père, parents, na bimisi mai na misu na ngai boye. Il faut que bana mai ya misu musai na za. C'est fort. Ezali bénédiction na liwa ezana kati. Très bien. Et na modile gagame akufa na pongi bokoyoka yango. Na modile sunanga. On va aller ça. Akufa na lisasi na champ de bataille. Oyoki ata drone kolokota ye. Omoni bato ba sutuka kan dolongo tozo na mboka trop tard ba komi na sake. Soki nzambete Goma linga yoko ya lelo na détermination à chef de l'état azali lokola muto nzambe atindi biso po ameka ko biso kwa Moïse abimisa suna bombo po azo la peka ka intérêt ya mboka so intérêt ya mboka ta zuba mbongo ne bania okeli na iti nazo intérêt ya mboka ba kokko ba mama na ye omoni eloko yo tuni wana monsieur na hier wapona ibisa bato côté physique côté spirituel tokende. Deux, oui, orgueil foutakate. Très bien. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Mais négociation foutaka. Les kamoto de mon tribunal les kamakasi au comment la juge à Koloba. Boko ne koyo kanano boko pesa yo. Pour ayebi les kambo kosuka nango ndeke kosuka. Et le quoi les bosso moi na ba mission tout na moni mission moko alobakate il ne cherche pas de promesses avec JB Piana. Hein? Et puis na kuta JB Piana na ba ville moko ya mabe toyokate. Toyebi bango misana na bango. Tango le kambe ko na zongi na Bible Romains 3:10 personne juste devant Dieu. Ça dit quoi? Nali koloba nano na kati ya mwana wana mwana ntsuka na baboti na ye. Exode 20 verset 16 de tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain. Ils allaient péché grave et c'est l'abomination aussi. Tu ne peux pas porter les faux témoignages avec ton prochain. Mais au quoi porter témoignage à ma belle sur le prochain ça il est cambo. Pour Bible lobby Ephésiens 5:11 va condamner ben fait. Moto na geni ba tsepo na bato ba rescation o ba zali na mboka ba yoka kite ba kende kozika na moto na geni. Mais tant que moutazolo la vérité, monsieur. Oh, mais nous battu pamba. Quand le tribunal juge à Goyoka moi si. Motoye baka origine ya mwana ya solo ezaka maman. Ezaka maman? Ezaka papa te maman. OK. Moi ça on a 5 gangs. Hein? On va beta njobi. Hein? Mais ayebi oya bandaki yoyo na date of violation oyo nde njobi yoyo mokolo mwana ye mais masusu mokolo mwana zaki poya na lokote akopesa bana mingi tozaka ba ndako archevêque da bana bisote ça la donne oyo bank ça ba couple pas non non ça biso vérité ba couple ba otala biso ça biso vérité maman papa tala na maman bien tala maman des fois tala maman des fois teti wana benga bana siko rapide bana ya teti ba yoka papa te papa masusu wana sengi de ya yo 3 yote basi ba maele mabeko sakana te osula na biso to ba pasteur to zora ba kuwana to lobaka to jijaka ça dit quoi et le que bomi jibe motema mabe. OK. Donc remarquez que le que bomi jibe motema mabe à quel moment yo moni que jibe abimi motema mabe abimi motema pourquoi pour nani oyebi na âge mwana yaki na 9 ans
bayi kotika ye lokola mwana ya jibe akomi na 11 ans basi bazalaki ebele na mwana badanseuse tala bafumangani bokuku ndenge babinenga persi na bango basi na bango lokamba akeveke basi na bango danseuse moko otombola mosapi te abanga nzambe ke soki patron abeta me wate abeta makembese te bango tu wana bizorbi Zigidubi. Ozomona bango ba poto soki patron abeta alembi apesi ba musicien le bosaka na bango ozomona c'est le pour dire ozomona bakay musala te bakay nde bakende kotalaka banzoto na bango partout ezali loko asikate ezali loko ba tous les musiciens bakweyaka na loko wana tozongi oui. À quel moment ozomona jibe motema mabe pona nini mwana yako mwana na ye ba ko tikena 9 ans na 11 ans bani ko tie misapi mwana azotanga mwana mwasi azali vivante wa bana ko mema misapi na tuni pe mwana Zambrota misapi commissionnaire Zambrota même États-Unis d'Amérique Interpol et kozwaye kozongisa ye bako ko ngai ata za États-Unis oui service Interpol ezali justice ezali moko te papa Zambrota ye moko lingete jiba tsheka ye ba benga misapi te mais to benga mbanzi te tolongo misapi yepe susa mbanzi ataki mbanzi ye mo Zambrota pourquoi jiba no te mbanzi azwi mwana ya bato ya libota mosusu mais bana baza babenga bango bakabaka bati Zambrota c'est kabakaba ayiko kabaye et pas ya criminel sexuel abani ko tia mbanzi asuki na mbanzi te soki moi ça autour na pas ça ne mal ba mwati habite na zolongola yo ba frus quelle frus mokolo mwasi ba devenjaka ye bakate eza makambo ya nzambe on ne déverse pas une femme par la force mokolo nzambe akontina kobosa na pasi wana ya esuka abani kobeta ye ba makembezi azuizemi Zambrota iko zwaili susu c'est crime contre l'humanité bake pa ya monganga moi c'est alobi na yeba kite papa babeti ngai tonga na anesthésie on pourrait aussi ko bomaye pe bazuye amona na raté parce que abanga pasaki na ndako ajibe ba landela ye moi ça sutuka makila Apocalypse 6 verset 10 les saints innocents crie devant Dieu mikumba na bolingo ko perdre mosana ete jibe aye sikoyo na Jean 8:44 le mensonge petit na osembe l'avion na osombe balopango biloko tout calme complicité na mama na ba ozoka atikite lisusu azuize mususu Zambrota azongi lisusu abattoir penza ya solo azongi lisusu ayiko récupérer pas bakolunga ze mimbale abomi déjà bato bo mibale oya misato habité il faut na bota mwana na continuer ko zala boindenge ni azuize mi aboti bako épargner contre parler ka du mwana pesi na maman na bango ça dit quoi dans la vie Matthieu 10 15 à 16 soyez prudents comme les serpents Jibe n'était pas prudent malgré mwana zawana Zambrota mwana mosabi na koma na Chine Jibe benginga poati nanga na poto et mwana mwasi asiliki pona ni Jibe alakaki e poto alakaki lopango mwa mbon maboko asali yango te Jibe azangi mbon likambo oyo ata Jibe azobeta ngo kara aye ba ete ba ONG noki sokoko akoti yango tribunal roi la procureur général de la République celui qui cherche l'infraction déjà l'infraction déjà atteint pourquoi musique à Jibe a kati avant le 23 points mais Kimi déjà il y a mon pas bouler la kiniti azana concert le 8 mars il a Kimi Kinshasa avant à Kasi Brazzaville pour nous même bien Kimi Kinshasa parce que l'infraction est là procureur cherche l'infraction Jibe Kimi Brazzaville les 8 les autres dates ni là on a Brazzaville Akimi Yombo parce qu'on va lui arrêter Olingo Lingate bakokanga Jibe la loi article 12 il y a constitution tout congolais sur des gouvernements la loi nazo pesa Jibe toli siko bisusu et puis moi si warale azongisi yao OK quand moi si wani ba danseuse wana tu bazalaki wana bamemi bango poto we akotika bango na poto ye aboteli mwana azana boko ya mama na ye mwana na joie Jibe quel motema mabe soki Jibe azwaki mwana wana Bible lobi Hébreux 12 verset 14 chercher la paix avec tous avec la négociation azwaki mwana wana parmi ba danseuse minene wana akendeki na bango
mais makambo ebimite ata sombe ke lopango ta pesa moi 20 000 50 000 kuna mais on garder am yé penda makambo ne pende boyi mwana mwasi non hein Luc 12 verset 3 apimisi makambo na polele ça dit quoi jibe motema mabe soki pe mwana zo zoate mama ya mwana aboti na âge ya 14 ans azalaki mwana kosimba bibende na kotala pe mwana pam pourquoi mama jibe akobete molangi akokanga mwana mwasi wana mais la sali mabe parce que quand nous prenons la parole de Dieu parce que au fond ngana nini parce que na okenda mape maloba nzambe na kosamba na juge na maloba ya nzambe oyi papa na lobi aloko na bi verset biblique na bi aloko na verset biblique parce que Bible c'est notre constitution. On s'en maman a gardé moi en été. Proverbe 14 verset 1, une femme est sage bâtit ça. Sa maison. Une femme est censée distraire sa propre main. Abomi moi en été. Tant a bêti Zambrota, a bêti moi en moi si on a mon pour la faiblesse et moi c'est qui n'a pas média. Pas média à souka alerter tout le monde. Ça dit maintenant quoi? Ce que j'ai dit, c'est une négociation à l'amiable, mais sans salité. Que dit la Bible, Proverbe 7, verset 1? La bonne réputation, c'est comme un parfait de bonne odeur. La bonne réputation, c'est comme les jours où Moutabotami et Moutakokufa. Ok? Il y a Moutakokufa, mais ça c'est pas Bamakamona. Baloukarani, Nakina, moto ya botami ata bogare te mwana ngo kitako pembe oke matoi mindo eza bongo pa Bible lo bien na Proverbe 7 verset 1 jibe sali yango te jibe azu orgueil. Il y a 1 Pierre chapitre 5 verset 5 conséquence yango jibe soki batono bazo kosa yo la loi reste la loi mais soki dikambo sia papa soki dikambo kofi olomide ndebo ki mokili mobimba ba luka ba kangaye ba lukangaye so kofi aye ba kofi akota prison kofi akota prison jiba aza munene ko le kofi te papa wemba akota prison oui aye ba yango ba grand musicien akota ba prison evoloko là il y a kota prison mais mon temps qu'on a prison d'un Kofi Olomide vraiment na solini vraiment na que vraiment encore dit à mon amakambo ça héritier pe ariska héritier ariska aye ba peto ba sa nzambe na loko sali ezali viol akeli na États-Unis bakanga ya kota prison mataizo na kota prison kosi makafu mangani ya mwasi donc la loi c'est la loi article 12 de la constitution et ça monte kolo songolo ba protéger jamais un procureur général de la République ba protéger la criminalité ozoko mona eloko eleki yango wana soki asala ki yango c'est bon eloko tika na jibe siko nini c'est Hébreux 12-14 à l'Ukapé. À ça la négociation très vite. Mais à quel moment nous avons que Madame Oyo Brinette a zolo c'est vrai parce que JB aussi doit se présenter quand même ses moyens de défense. Oui, oui, peut oui. Tanga banako tsheba mbanzi pourquoi dénoncer qui en tango olongwa ezema liboso dénoncer qui en point alingaki penaye alingaki tango azo diverger siko penda na moment na azaki mwana mwasi meme mukeso simbe kaleso bi fayi beleko zosala maele nzambe bango abotaka biso bana maele koleka biso ba mama kosakana te yepe alingaki sike loko sale motema mabe ndenge jiba kena ba danseuse ake kotika bango ya tika ndi abimiseli kamo jibe motema mabe ça dit quoi na vie spirituelle jiba sala yango te mo sala ki danger te na vie spirituelle ça est impacté wa tango makila ebimi déjà mwana wana za futi alors que nous en tailler ko joadra dra ba kena ngo ba ke ko sala ba impact na bango mwana mwasi na vie ko bon c'est fini ah bon même spirituellement ba kondi ba sala kango mais ba passer ba sala kango yo mwana ko na prison makala hein oyo kasi il y a 14 à 15 à 16 ans beaucoup là déjà déjà ça na beaucoup là non non bois passer un terme non non on a la criminalité c'est bois passer un terme non to la ndenge passer casse par sondoli à moi c'est trois deux hommes ne marchent étaient ensemble être convaincus. La Bible dit dès Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15 il n'y a pas la raison de terminer la lumière. C'est la même chose dans moi tu vois oyo na simbi na note abattoir oyo adwambansi oyo il passe petit boy on a touché na note donc ba tia bana ba 14 à 15 ans ce sont les écobistes makimbistes makikistes au carré na ba jibe bana 4 ça n'est pas jibe lui-même
ezali bango nyonso wana ba chef nyonso oyo papa ba jiba junior libabe bango tout basala quand même truc tango Sandra Line lobaka moto mabe non Sandra Line a dénoncé Kofi a dit de ma on a poto ba koseli était ce sont des réalités bango tout oyo mona bana baso bakendeke kuna ba maman ma papa bana nyonso basala misala ba danseuse na kati ya ba église ya ba kati ya ba oyo mama basa beba pe au monde bango vie na bango ebongaka te po ba sacrifier bango na monde des ténèbres bazor même ba spermatozoïde na bango oh là là ba makila akosa toi sokisa yo non chérie moi je t'aime moi je vais te suer tant essuyer si comme makila na kati na bani akendeke nango wapi abokaka te de baza tout sacrifier yango mona ka vie na bango za galo yenge alors moi na moi si on a famille na ye et fungola miso makasi parce que ça vie aussi est en danger la place dans la caméra moi na tsuka bila rabi makila lobi zambo taya lobi non eza ketchup eza ketchup pourquoi lobi ketchup makila comment ketchup ketchup attaque yango ke zambo ta on a sorti ayebi biloko salaki mais nazo ebisa yebo Galate 6, 7 et 8. C'est Zambota. C'est que l'homme a semé. Il moissonnera. Regarde aujourd'hui. Obimi Zambota. Zambota. Mon ami Christine Zora. Alors, la vérité. Christine Zora, on a dit moi, on a quelqu'un qui a BCBG. C'était Christine Zora. Mais tant qu'il y a l'ongé kuna, la BCBG n'avait pas Kofi, n'est ma cambo et Salemagi. Et nous condamnons les actes en Éphésiens 5, verset 11, et Zali Mabé. Et c'est le moment du JB. Dans nos procureurs, à Fongoli dossier, il doit faire la négociation parce que c'est bon. Pour les. Bon, avant d'aller dans la question, donc, on a une telle déclaration à papa. Papa a eu à l'objet qu'il faut tes alliés qui ya maman. Pourquoi à l'heure actuelle bah au fond d'Ajibem Piana. Bah si date ya mon en 1996. Aujourd'hui, elle totalise 28 ans. C'est-à-dire à botane mineur t'es. T'es y'a mon raison mon d'ailleurs moi na 14 ans ya boti. Na 11 ans de ba no tie ba mbanzi. Et puis na motango ndeni. Est-ce que pina réel pina na net yo pina lokamba bogare boy. Mandefu pina wa cheve ki mo konja vendre l'examen. Bakota moi so kanga ici. Te oui, quand vous avez ça, moi, la première ministre, moi, la président qui vous a payé, moi, la nana de DG, la forme, c'est Bogard, nanani, ils ont joué. Mais pas moi, petit, moi, Kadogo, Mouké, il y a salité, robe, même. Attends, un rêve, au salon, mais ce qu'on a un intérêt, dans le monde des ténèbres, on va coucher même dans la folle. Ba coucher dans la folle, ba coucher dans la folle, on va coucher dans la bango, na tel cam. Mais moto quoi, j'y bien piano, Bogard, wazakana. Mon loubo ya pembe, oya mbiji. Papa, non, la voix normale, il peut faire de telles choses? Non. Ce sont les choses spirituelles. Non, tu vas bien Denis les papa, Papa ya bololé. Papa bololé. Papa za bololé. Papa ya moi na tuka bololé. Mais papa ya moi na moi sur bazwa qui est pas passé à 15 ans bagini. On ngai moko na ba si moi nanga. Devant la télévision. Ya kanisa procureur kotika. Procureur zoba procureur bato ba yekoli mibeko. Alobi ndeko moni yeboye akanzo to kwa mama na ye. Mais na kati za munene yoka papa fumangani ya mwana na ye azoeba munene yango ya ndenge ni ya fumangani ya mwana na ye. Na la télévision, j'ai condamné les effets, j'ai condamné les faits. On finit. Lui, faux témoignage. Il y a personne moi na Exode, Ebissibiso 20, verset 16. Papa, on a peur qu'il y ait un boloko. Papa ya mwana tsuka. Akokende na boloko pas ali bololé. Akokende boloko. Oui. Na infraction. Na infraction please. Abio mama, yo tango mwana lobi ne pas jibe besoin na télévision. Yo en tant que mokolo mwana. A besoin de formation. Même azaki na formation kay ko zo mwana na ite. Toko gradi na lingi te zonga classe. Kana ko tanga classe, avenir moi c'est la classe, avenir moi la classe. Atika ki pona ni. Atika pona le londe likambo ye. Omi corruption à ma bé, bon, vous avez le 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Et le papa a changé verso. Moi, na lobita masaki makamwana, abanga ki maman naïba. Au moins que moi, na longoli maman naïe, parce que la maman ne savait pas. Maman, y a pas si so quoi yebi ako linga biloko na moi na été. Très bien. Ah ça, il c'est secret. Et là, lobi, on a donc condamné maman, mais yé mon papa. Ozaki wap. Na kata continue à biso na code pénal. Article 86 de l'objet abandon familial.
donc abandonna ki mwana na ye ba ko kangela ye bato ya mibeko. Hein? Les lobbies mis la télévision. Ami Fundi et Moro, ça papa irresponsable. On lui a condamné les effets dans 4 Philippiens, Ephésiens 5, verset 11. Il y a combien qu'on dit, mais la JB. Il a aussi les problèmes avec tous les diasporas. Oui, il y a ma maman et puis il y a des Congolais, il y a des activistes. Moi, je suis un activiste des droits de l'homme. Il doit faire beaucoup d'attention. Parce que le Kouana, il faut et tout le monde pour ma mission sous Babang. Et tout le monde aussi. C'est bon, quoi. C'est 10 ans, 15 ans de prison. Mais tu souhaitais que Bakanga JB. Bon, papa, il m'a connu 3 ans. La loi, Bakanga était. Est-ce que JB, pourquoi a commencé à moyen de défense? Toi, la négociation. La seule moyen, c'est qu'on passe à Bimango. Le seul moyen au JB, faut. Négociation. Négociation. On dit à l'obéta la musique. Parce que tant que il procure à quoi ici au Côte Congo, aucun ami qui va diaspora va dire maman on a beaucoup à l'aéroport. Et puis dans jeune on vous appelle sous Libanda sous bafongoli JB plainte na niveau ya Libanda. Mais bazo proposer un métro maman. Toti canal les camona plainte. La bande de la diaspora. Les mets sales c'est là en famille. En famille. Toti canal biso bandate. Kofi ndenge moko JB plainte Libanda mais ce sont les violeurs ba misé congolais to kangela fali na fere to kangela bango nzela pamba parce que moyaka moko fixa ba yaka nyonso. Mindele bazaka bien te. Pour la plainte toti katolo bakaka to luka négociation likambo ke na amiable afuta ba droit mwana wana ce ko bimisa bimisi asombi lopango pour mwana pe azawana Toluka paix, chercher la paix avec tous, Hébreux 12, verset 14, à laquelle personne ne peut voir. JB na Brazzaville. Mais j'ai appris que le concert le 8 mars. Yolobi Awa. C'est Hakimi. Hakimi procureur. On a besoin de mandat d'arrêt. Obi matin. Hein? Mon procureur parce que bato ba tricher qui na eu papa ba député ko ba tricher 82 après si ba mandat d'arrêt ba ko bimamboka te siko leo zo ba Kimi amoni en plein nango non en plein nango on ne blague pas avec les journalistes ba journaliste ba tomboli bino pe songi hein journaliste ba maramoto te po tomboli yango wa ba live na butu yango na yango président landi yango président de la République. Botika maman Denise na makamona bino ya Pelengendu ya Poloso ya Bozoba. Botika kotia président de la République dans la guerre siko na est ya Congo le péton guerre. Botia maman Denise tala chali kamwa. Maman Denise natindaki bino kuna bacha no banjube. Hein? Mbanzi bazotia bino kuna maman Denise natindaki bino. Et maman live dans la leçon de Kamo Kindumba bino Poloso bino maman live osani. Là bas comme si maman Denise maman Denise tu vas voter makambo social makambo ya mboka na makambo ya bino ya bekobo Galate 5 verset 19 président osala nini atika bitumana esa luka ba soda minduki pa bunena ba ata makambo so on voulait salir le président hein makambo so bandengo président taka makambo ya état makambo ya minene tali mboka ataka makambo salité ya bongo parce que justice n'a pas corrompu. Justice est corrompu le président de la République dit mais effectivement bandaka malade justice est malade mais c'est à eux aussi à bon ça sungi et pas ya président non dans la démocratie il y a partage de pouvoir le président ne peut pas faire de tout monsieur il y a le partage de pouvoir pouvoir présidentiel. Non, on a condamné Bango directement, malgré la corruption, et Zali na kati ya justice, ya solo parce que la Bible nous dit, Romains 13, verset 4, juge, c'est un ministre de Dieu, il doit trancher l'affaire dans la sincérité, dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, les juges, les magistrats, les procureurs ne sont pas les ministres de Dieu. Hein? Parce que Kabila le père a condamné à l'onglet 300 magistrats. Kabila le père et le fils 150. Tu sais que d'ailleurs c'est la même chose, il condamne sur les magistrats. Bah bon Wamate. Donc bah bon Wamate. Ata ma belle ata ba longoli bango ba sa manèvre ba kozong sa bango lisusu. Alors état nimé autambola na kati ya désordre total. Conseil ni européen ça d'abord to banana na mwana et puis deuxième conseil na ba parents. Mwana na ko biseka ka usambu si jibe mingi koleka. Yo poza mabe. Olingo luka mutu moko leader moko munene basa négociation pasteur moko na levé le mot à patientaki ya bien pasteur moko oya lobaka pamba azana problème munene à part moi na mwasi on a violé qui est moi na basi ya munene oh hein o soki bimaki somo bagota la président olenga koya c'est ça président olenga koyi abengi pasteur abengi famille wana abi au nom du Seigneur dikamoso ezali to bomamoto. C'est Olenga qui a fait sortir l'argent.
père au likambo wana à cause ya nzambe pe likambo wana yebana te ah ba tout mulanga mo mususu na kobimisa pona ko mape Congolais à Brazzaville aussi une nationalité le 15 avril na ko ma passe Sungesuna maman maman Antoinette parce que ya wa nchititi na to talaka ni na bundaka bituma ya mboko titini kalanga na mona président or que na makluba ko ba président tant que bon prophète déjà comment on lia bien pas qui y a nani ya gouverneur onani Ngobila nani pas Ngobila ne misala non mais on doit fuite misala malamu Ngobila ezo salema chaque week-end 3 sacs ya mbongo uta na bo mangai pamba bande ko na ngai bo mangai pamba na imaka kwa ta boli misanga na zo nyoko maka na pays na ngai ko mikolo nyos papa na to ba 3 sacs bina to église te ba benga na banda kalati ya wana ke dépense supo nani na maman to de ponani na ko manda congolais ngambo biso do kengira fleuve ça suna motema malamu na maman wana mba msusu misala sala kawa na ko sa pe pas ça sou tant ko sauver pour na somba église ya nzambe je suis dehors si ça na conseil à moi non conseil à moi na ndeko moi na to connais sali mabe mais azaki na patience c'est trop oui pendant 9 ans Jibende orgueil et bomi papa ngana kamwaka quand tu as le numéro de chef de l'état si tu l'appelles à partir à 22h20 à Kondima Bosoye na Tshisekedi so ko numéro ya gouverneur Ngobila ato bengi yena nini ata invité ko yamba yo boko solo là même le premier ministre siko ba leader na ba pasteur ba pomo lokola ba nzambe bandima kate il faut le que pas ya moto musa ko na dikamba benga yo ebisa yo archevêque tala yo mbo za liboso na yo ya kambangu to luka to ba likambo ta nga na zuyo te na zuyo pe collaborateur na te na ko bimisa na ko bimisa pourquoi bas comment le lendo boy ba yambaka te ba fali ba yambaka ba téléphone te ba faire ba yambaka te na zo ba phénomène wana te mais chef d'état yambaka gouverneur yambaka ba ministre ba yambaka to zo ministre ndeni obenga monsieur le prophète bozo sur na ye bango ba yambaka te ba ça plus que ba ministre l'orgueil ya mabe hein oyebi Galates 6 verset 3 si quelqu'un passe quelque chose il s'abuse lui-même moi ça binini jibe bloqué partout na batoné ba zo kango te bolinga ki ça bolinga moi c'est sur là c'est vrai hein a bloqué on a okende wa bengani azonga ba kaibo siko a bloqué partout mon kolo likambo ba ko négocier siko bolinga ça ah là c'est on a compris maintenant la patience c'est la bimisi likambo di banda hein même baranger yango mes réputations à JB ça bien été oyebi Bible absolument Jean 5:35 aye sur le 36 lobby je vous annonce réputation en les plus mieux que les gars Jean-Baptiste on ne blague pas avec la réputation JB maintenant il est en danger parce que dans la Brazzaville famille au Katisa et porter plainte dans Brazzaville ah mais oui ouais, là, et porter plainte à musika dans Brazzaville moi non pas botter la Brazzaville moi n'a pas botter à Kolongo na zo ebisa yo azo salaire ba Katisi et puis si maman na wana bato bazai belé bazo pousser yo tozolo bato na moni mais na web so sigo moi prophète des nations d'abord balobi que babi prophète des nations après ça on a $200 prophète a fâché émission après c'était balobi azana sima ya dossier ya nini sigo lo que baby ni Mike na ibisa yo omoni mwana jime monta créer papa na oh Junior azo finga ba kofi azo finga mikola azo make bango tango ba misi dossier ndeko bimisa te oh ya solo est-ce que regarde jime na batache noire ok tango mwana bani ko make ba kofi abango make ba soso koko azo make ba totu ko finga ba fere ko finga ba fali ko make bango parce que là réuti de bi côté là bango ba zui ok là ne bien pas caméra là bimi bien tu pas caméra là bon ya bana wana saba uri uti wa libaki na mongo pesa bana ba million ozomona amoni mbongo l'argent l'amour d'argent Timothée chapitre 6 verset 10 ba viana ba vendre les copains zela yo amwana tokotaki yote c'est kambona ok hein yo asi mwana suka yemo kote ana force ni akozwa azana batu ba vandi sima ko pousser ba musicien bazali boso na ba sa carrière jibe tout ça jibe la muka tout ça on cherche l'arrestation de jibe ba condamné 5 à 10 ans de prison jibe mona ka moite akoka molungete na makala sika ko sala ndengeni
kuna babenga mboka nini mboka polo bana na bana beteme ouwa c'est ça le problème moi nanda bébé carrière papa na ye c'est moi nanda créer ba problème yoso yango bana tozobota bino boyoka baboti matoye le karamokolo te bible zo bisabiso na Ephésiens 6 verset 1 à 4 ya lobini moi na po mena mokili faut tout ça papa na maman no banzambe na yo tango zo manquer ba kofi ozo manquer ba sokoko ozo manquer ba fere ozo manquer ba héritier ozo manquer ba tout même fali poupa yo ngeba mettre maboko mais bible kangi mwana wana mais lelo papa na komi wana akomi ndeke luka po parce que akitawa ayiba kokanga azonga kokanga poto kuna bateleni est-ce que ça souka bon na bati ko mele kombo Denis Les na te batika Denis Les ça le côté papa Denis ça zalika mopanzi sango boyambi a lobby te ngana lobby na koza sima makambo na te mais ce qui naïba ki jibe je peux aussi faire la négociation bango ndi loleni ngo sala pont pas na kete na musa ina nzambe te papa na kete ne la famille wana na bengi pe mwana moni papa moni mama na sanzi bango na solo na sololi na zo na sa ina nzambe ngona na zongi pa jibe tala bato lukasiko terrain moko tokutana terrain d'attente o bato bakozade to solula na bengi tokutani réconciliation négociation to tiema comme la table bon soki la kozade to bombango ekene esili mais bango balukaka biso te balukaka bato na bango pe banga réputation bango ebeba po soki wana aliaki mbongo bapesaki mbongo ni toza nango bapesa so mbongo na mais toza na vérité tokotika na vérité et la vie aussi de JB est en danger très bien et en tout cas message na très clair et surtout kaza na braza wana donc danger ko ipe kozala mais danger zali ba okati na braza na boato papa ba komi kuna ba pesi nini wana braza villa procureur za wana di akobi mata okende te jiti ba kosamba et sili oh là là il y a la diplomatie Jibe c'est simple artiste musicien il n'est pas diplomate as ministre on va faire des négociations entre deux états les états on l'arrête. Est-ce que dans la poto na bolon na poto de papa mbakanga ki wapi na poto de voilà si toi dans la braza 0 mètre il doit faire beaucoup d'attention mara mususu ba minimizara ngote ba minimizara ngote donc il est temps maintenant que nga tout le temps nazolo bana Jibe Mpiana message na ngezo comment qui baluka terrain d'attente mam oyo là où vont les choses ils ont risqué comment dans ma situation mususu oyo oko s'en sortir te oui c'est vrai binomo boyebi mambo bosala yona mwana ntuka mais lelo ndenge bimi na télévision mwana ntuka zolo bake non abotana âge sope ya 15 ans la deuxième 15 ans voilà 15 ans aboti déjà condamnation grave voilà il y a mineur wana grave partout dans le monde on le condamne peine on a combien 5 à 10 ans 5 ans 10 ans ferme so kana ba avocat makasi et puis akoso mbata ba 3 ans akomete 7 ans 7 ans ils n'ont pas si mine et tant que juriste na été ceux qui toro avancé musika déjà koka mwana wana na bité que zaki bongo parce que jusqu'à présent Jibe Mpiana on a présenté ba moyen et défense na été koka na mwana wana là zo ba ki bando boya ngai na kendendaku eza séquestration te yango wana baboye ba kendendaku yango pesa na oui les fractions après ça 2 ans à 4 ans de servitude pénale kolongola zé mais avortement non avortement au moment de tuerie ce n'est pas l'avortement c'est le tuerie tuerie pendant 10 ans faire donc so ba sangi ta manzamba kaka mawa likamo ke na la mia ba ko zo ba infraction mike ba sangi ba peine nango alors ba za ba avocat makasi ba kitisa Jibe na moi batambola kate makala kuna na béton na bi molunge so na becho ba bis ba boloko so ko tumuindo obima pembe te pembe wana ko mindundu ya so mtapembe ndundu na makila na maisili oh là là très bien merci ndenge on ça conseil doit faire beaucoup de négociations voilà asala to ke na négociation ba wer en son bazawana démarche nini ba masane ba wer en son ba te ba ko ça démarche ya makasi te bango tous sont des zones même plumage oui oui na lobby bonabi wala pambate na bidu na pambate to na ba dossier na bango ke bato bazana sima ba même plainte oye bimakati te wera sima ya makambo na kama ona masana ye ndenge akosa défense neni bango tout bazaka ba beteme ou bana ba so ezaka ni elengi ba danser stonini ezaka ba pacte ba sianga na monde des ténèbres musique ya nzambe te papa ezaka na ba pasteur bandimi bino peka makibiste makikiste bolandaka nini na ebite za ba esprit ba sianga ba pacte
Ba partout va signer. Pas ba dernier, il faut pas ça biloko. Mais est-ce que ils ont un moment où vous pouvez délivrer molimo ya Ekobo. Ekobo comme makasi na mboka. Bible lobby ba délivrer Ekobo te. Fouiller limpidité. Photo kimara. Ba kimara okima. Ba na wata ngachaka mwa biloko na bango boye lokamba. Amo so le mabi. Asale. Boye. Somo lokamba tika pardon. Il faut kangamiso. Ba ki espèce de. Lo so moni bongo fo okima. Bible lobby fouiller limpidité. Ah, fouiller le yo ça na bana wana. Si tu vas mettre à la dit noir hein? La vie appartient au courage. Alléluia. Tu vas aller en Europe. Yo botariki. Ma bête. Un flash. Flash. Otali kiki. On va bien après prière. Détail dans la série on a mon midi moto ça délivre. Tant comme on a bilon na kuna. Passé. Na so bela wa. Na si matango simba la clôture we pour okuna bête. Papa, c'est avant la passe. Nga pesa instruction quand j'entre avec quelqu'un qui regarde 2 minutes à fungola kota. Hein? Parce que la femme a une force extraordinaire. Et Satan est déjà joué basse. Il y a un de l'homoni bakom. Il y a le sang sajibe. Aboya qui n'est pas de tepona. Nini. Point de délégation de Sokiwa. Conseil maintenant la jeunesse. Oh, bazana ba mineur 13 ans. Ba comment demanda ba tata. Bon, Bible et biso. Bolumbu ya papa na maman, ezali bénédiction. Parce que moi nazo bibotam. C'est là. Bolumbu ya papa na maman. Fumangani ya papa na maman. Ezali bénédiction. Ezali bénédiction. Bénédiction. Likabo nzambe ya sala kolekelo ko wana na mokili zate. Bénédiction. Bénédiction. Bolumbu. Mais bolumbu ya papa na moi na malédiction. Ba nyonso ba mineye. Botala ba fumangani ba tata wana même aboti yote. Vous êtes maudits au nom de Jésus. Ok. La Bible a tout tranché. Tout tranché. Que Dieu bénisse les Congos. Très bien. Que Dieu bénisse les Congos. Nous sommes arrivés à la fin avec le prophète Ngefa. Merci encore une fois na passage na lelo. Tout cas bon na prière. Bosani. Te na bandaki na bandaki te pas passer na motema. Oui. Oui. Hein papa. Mais tout ce que na prière bazo kangai bosana problème. Tout ce que na prière dans zo bon de la pona bino. Seigneur Dieu de gloire. La Matthieu chapitre 3, 37 à 39, qui dirait les choses arrivent, c'est l'Éternel ordonne. Au Simba qui montait archevêque de l'eau, il y a un studio naïe. Pour toujours le bas, toujours côté à bateau. Nous ne sommes ni contre ni pour, mais nous disons la vérité au nom de Seigneur Jésus-Christ. Kolo, totiki Congo na maboko na yo. Est ya Congo na maboko na yo. Ya bao nyonso bazo kufela pa mabele na bango. Ata bazana masumu. Yo lobi na Jean 20-23. Olimbisa bango kolo bunda na biso mabelo ya Congo yondo pesa kibiso nkite ya Congo ezali yo kabola kina kati na biso metolingete kita oyo ezali mboka nyonso ya kopunza totika na pauvreté te yawe yo lobaki na Moïse sanki saba vayo yero bokena bitumba pe bokolonga yango Yahweh Hébreu 13:8 lobi tu n'as pas changé tu es le même aujourd'hui éternellement. Yahweh, Tala Congo, Bate la Bisso. Nous sommes abandonnés de notre propre sort. Personne n'est à ce côté de la Bisso. Tout ce qu'on va faire. Mais yo lobby, Romain 8, 31, c'est dit pour nous qui sera contre nous. Yahweh, Batonios, au barotel, mais la Bisso, Namayel et Mabé. Kolo à moi la vengeance à moi la rétribution. Tikate basona la biso tient na boko na yo babuna ba se multiplier pour tout benga na banguna so libanda to tiki président de public na boko na yo et des chefs suprêmes la mais pesa sagesse science intelligence ko Salomon pour être akama boko na ndeke koki to tiki pe journaliste nyonso lokaba archevêque lokamba o batika na vérité o bazana corruption te bazali lokola juge président la cour constitutionnelle kolo pesa isu mo molai mayele science pour être sauvé mboka. Amen. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse. La tiki ba jeunesse. Balanda amour ya mbongo te. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Ba baby ba koti ba maru ba koti ba homosexuel biloko ebele pour na mbongo. Yo lobi na kati na mokanda na Matthieu 16 verset 25 à verset à quoi c'est le nom et gagne tout le monde se présente son âme. Kolo ba bongo am. Baye bayo lobi bango de bokamba mboka oyo. Yawe na tiki ba roulage maboko na yo. Bazo bongo mate. Miyibi tracasserie on a monate bana mukili banda ba roulage ya Congo Seigneur Jésus. Obet
beta bango ta mbata na miso na bango po moyibi oyo koleka ta moyibi ya Satan baye bayo bazo changer te ba changer ka te Seigneur Jésus ata mawana ba osimba bakati na bango banda na biso pambola biso na teki studio ya mbi mosali na Nzambe amen naza béni Bible lobi Matthieu 10 40 41 oya pesio ata maya pamba malili oya yambi na komo na ngai tika pambola pambola lokamba archevêque mokonzi yo pesi mapamboli na Isaïe 52 verset 13 mon serviteur prospéra il monte sur très haut j'ai béni ses liés pambola voyage na ngai za na mars voyage na mars tanga zo kende kolo akende libela te azonga pa mosala ndezali awa fungola banzela na ye sunga ye et na pamboli yango na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Merci encore une fois. Vous en avez remercié? Te remercier na remercier ka bandeko a Goma on a tous les lara mikolonyo so na pambola bango. Ba oyo babu ba bato ya mbongo bo contribuer quelque chose tout les bandeko bazo souffrir. So ngala zaki na mbongo lokola mokuna lokola ba ngala lokola bato wana j'ai pas le faire. Je n'ai pas l'argent. Mais kolela nanga nzamba yoka yango. Na ibete tozana bango elongo président a déterminé to kobunda tekino suka. Numéro à contact. So lingo zwangai plus 243 89 610 49 41 aujourd'hui les sous plus 243 81 807 26 78 so dans la cambo spirituel tous les cambo songolo kubanga te okuti lokamba obiengai moko na kosunga yo spirituellement au peso collectif on a bébi na noté la dans propre na bébi propre très bien. Voilà, merci. Merci à Ginelle Biedji, BCJ Group, Ginelle Biedji, na PC Bambote Place Azali, na France, Place Azali en tout cas. Ginelle Biedji, Import Export, PC Bambote Patron Jeune. Topesi Bambote, merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzil Wawa, un enfant pas comme les autres, Motema Vego Belisha, Bandekwa Suisse, Tobo Sane Binote, pourquoi pas na Bandekonion, surtout Bozuta la Bisson en ce moment. En tout cas, allez Wankake, Motema ya maman Lidinduka, allez Wankake, Nakatia Vitri Sixen, Napesi Epe Bambote, merci na Bandekonion surtout. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.